tulendele kotovwanda sedieto wanzambe totata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Eunwe! Embazie! Bilomo biakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Qui est ce voca, qui est ce qui? Sai voca, sai qui. Na kombo tata, mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi. Oyo toyoka makambo ya 5 mois mpa ya papa Mbenza. Nazana mutuna moko. Natuna. Na oyo basimbisi. Simba nanu. Nawe bapesi libela nani aleki? Biso basimbisa bapesa biso libela. Bozali sire? Eske bapaya babotola na bango biendengina? Apa ya baboto la te? Ah bon? Et abiso isa ya libela. Papa ya baboto la te. Yango ba papa baloba kitoza makasi na mabondeli. Bolingo mibeko na nini? Kamo misato wana kakasuto simbi yango ata basali nini tuyibaka pe ekeke ya mine eza ya suka bongo be bongo te tomibatelaka kolo Yesu ye moko apesi likambo na ye ba missionnaire ba tango yaki ba memili biso kombo ya nkolo Yesu ba laksi biso nzela ya nkolo Yesu mama kimpa lobi tozana nzambe na biso akoya mwana suki abotami malamu ta kufi kimba fula mwana morne abotami na nteme kimbangu fula mwana bongo be bongo te
te lakisike mwana wana alamuka mpe alamuki. Ntango ye moko mpe aye ezalaki différent na bana mosusu. Soki baza kosakana libanga soki abwaki yango ekomi ndeke, plim soki abwaki yango ekomi ndeke, eloko nyonso akosimba ebongwani eloko mosusu. Elakisi mwana waza ndeke mosusu bongo bie bongo te. Yango wana toyokaka ndika ya kopola ya bongoli yango ekomi malamu. Salaki mingi na bomo wana na ye. Na zamba bakokenda ensemble, me bazotalela kaka ye azobongola biloko. Sikoyo baprotestant ntango bayaki babimelaki nzela ya luozi. Luozi, kinkenge, gombe lutete, ngungwa kimbanda. Te kokola na ye aye kota classe awa na vula gombe lutete. Kabo mingi ya salaki. Alors, banome azala longi. Longi wana nkamba. Pesa rapport na Lukengo. Lukengo so azui rapport eki gombe lutete ezaki bon. Kasi tango bamoni matei na ye ndenge mosusu, rapport ekendaki tomoni ye ndenge mosusu nde kokabona yaki azaki kopekisa bato kindoki mabe kobebisa bato. Alors baprotesta balobi yo moko katolike ozwa funda ye. Boyokani nde ezalaki te bafundi ye. Eye kutu grave bibembe awa eza kolamuka makambo nyonso ezosalama ti likambo oyo ekobima me eutaki na nkolo Yesu. Libela oyo Nzambe alobaki mpe nkolo Yesu alobaki emonani esalami. Lelo bapapa basimbe mosala eke mokili mobimba bango bakei batata balobi bino bato botikali botonga Yerusalem. Tokotonga te. Yango ozomona ke bachapitre eza koleka mingi po tobebisa te. Ya biso eza ya kosimbisa te. Kasi bapisa biso ya libela oyo bazobebisa donc ya kosimbisa. Ye nkombo na ye ezali te. Eza bongo te. Soki oyebi ke ya yo respecte oyo bazoloba na biso wana ne toyebi ke ya yo. Kasi soki oza kobebisa oyaki kaka kolekisa ntango yango wana tolandaki makambo ndenge mpe toyokanaki na bapapa elebe, papa Ndungi, papa Kabemba boleka mpenza bachapitre oyo ya makasi kolakisaka likambo oyo ya biso tondimaki yango ya kodeva te. Bolekana na liboso bango soki basisi nde tolekisi na papa Mbenza
c'est la bonne ou bon terre. Voilà. Tu es source à l'ikambo et badala kindengeni. Ti lelo ils ont continué. Et que yamina ya suka. Babiki to sepela. Tango yango yo to mi pesa. Papa Kabemba. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci tata Molimo Santo mokonzi bule mokonzi lingomba na kopesa biso maloba. Tozali kotanga chapitre oyo epesa baki na mokonzi bule mokonzi lingomba. Chapitre tozali kotanga eza Matthieu chapitre 21 verset 42, Tosuki la 44. Tolobi Matthieu, chapitre 21, verset 42, Tosuki la 44. Etangeli ezali boina komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Bongo Yezu alobi na bangu. Nanu botanga mikanda ya Nzambe te. Ekomama boye libanga bamaso babwakaki ekomi fondation oyo esimbi lopango mobimba ya Yerusalem yango euti na nkolo tomoni yango na miso mpe tokamwe mingi. Yezu alobi lisusu yango wana nalobi na bino bakolongola bino na bokonzi ya Nzambe pe bakokotisa batu mususu bango nde batu bakosala misala ya malamu mpona yango. Moto akokweya na likolo ya libanga oyo akopasuka mpe soki libanga wana ekweli moto moko ekonika ye. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Totangi liloba na Nzambe na mukanda oyo nkolo ya lingomba apesi biso. Mukanda wana oyo apôtre Matthieu akobeli biso na maloba ya nkolo oyo ayokaki ndenge toyoki kotanga pona te bamoni yango bakamwe. Liloba wana ezali lisese ya munene ya pasi. Soki o remonte yango plus loin kuna okomona yango ete nkolo azali koyebisa na ntina ya banganga Nzambe oyo bazalaki na ntango wana na bayuda. Alors, ce que nous avons malamu okokende na Isaïe chapitre 5 verset 1 verset 7 ti kitakuna okomona yango nkolo azali kolimbola ete elanga patron asalaki elanga na ye ake mobembo ntango molai atikaki na maboko basali wana bamoni ke patron awumeli bango s'approprier elanga wana ekomi ya bango bakati ndamu moto na moto azwi eteni na ye babandi kosala lolenge elingi bango mikolo eleki molai patron azwi mokano abite bambula eleki mingi esengeli natinda batu bakende kotala elanga na ngai pote nakokozwa pe mbuma to bozwi oyo za na kati na elanga na ngai. Ntango basali wana bakomi na elanga base présenter a mutamuntu o bazaki na elanga bazaki kosala musala bamonaki eloko de koma ya bango basepelaki te bakangaki batu wana babomaki bango. Oyo akimaki apoti mbango ake koyebisa nkolo ya elanga. Nkolo ya elanga na tour na ye
abodi te wana lokola ezalaki basali babangi te ebongi natindela bango sikoyo mwana na nga mpenza ya likinda ye moko akoma kuna esika na bango ntango bakoyebake mwana na ngai bakobanga ye ntango mwana akomi esika ya bamungoli ya nganga wana balobi mutu yango tozala koluka nde yeyo ye nde héritier bakangaki héritier wana babomi ye babotoli elanga ekomi ya bango siko nkolo ya musala nkolo ya elanga aye kotuna te bato ya ndenge wana nasala na bango nini babi bato wana efo longola bango ozwa elanga na yo opesa ko na mabato mosusu babotola yango mbuma bangoli ya nganga bakomprenaki te lisese wana ezalaki mbwakela nkolo azalaki koyebisa bango elanga nde mokili lingomba ya nkolo basali nde bambuli ya nganga oyo bazalaki na bayuda na ntango wana me babangaki te babomaki ye yango wana epesaki pasi mpe na likambo na te abi ete sengeli na bango musala wana ebotolama na bango babwakama libanda bapesa yango na libota mosusu bakobibisela yango musala wana ebotolama na bango babwakama libanda bapesa yango na libota mosusu bakobibisela yango mbuma likambo yango nde yango lelo eye epai na biso ndenge nkolo apesi libela nani aleki do likambo yango sikoyo eye epai na biso libela lolenge nini kasi eyaki epai na biso na libela bondeko ya biso na Afrika tina nzambe ebandi lelo te bondeko na biso ebandi kala banda koko na biso Abraham tango awuti na mboka oyo nzambe abibisaki ala ulia atindi na Kana nzala eyaki Abraham akimaki to yambi na Egypte azwaki biloko ebele azongaki na yango bakoko na ye bana Israël tango ye koko akoisaki mobeko bakotaki boumbu na mokili na biso ya Afrika basalaki 430 ans ndenge bateka biso bo mokolo la mokolo ye moko nkolo Yesu ntango Herode alingi koboma ye bakibisaki na Afrika kasi bamboka eza ebele mpona nini nzambe azokopona kaka eteni ya mabele oyo mpo ete bakokosala mosala wana ya ye na suka na liwa ya nkolo Yesu nde bazwaki mokano koboma ye mpo makile etanga na mutu na bango na ya bana na bango na nzela na Golgota baye kokanga koko la biso Simon de Sirène ezali mboka oyo ezali na pembeni ya Libye ezali na mokili na biso Afrika nde amema kuruzu wana nde amemaki yango tina esika wana batata bamama mardi elekaki tata alobelaki biso yango na banzembo esika oyo lisumu oyo esalaki bakoko na biso nde batosalaki yango oyo lisumu ekufelaki nkolo Yesu esika mpe batielaki na ekuruzu ngai kaka mutu mwindu balukaki nde ntango bakomi na esika wana Simon de Sirène histoire na ye esili wana bayebi te akenda wapi ezalaki ndenge nini bokonzi elungwe kuna eye awa mpona ntina na kozanga botosi bokonzi elungwe kuna eye koto mpona ntina kozanga botosi na kati na musala na nzambe sika boye likambo yango ekomi epai na biso alors ezaleli wana nyonso ya bozangi botosi oyo monanaki kuna ya kozanga mibeko ekoki komona lisusu awa na mboka na biso te tomona yango lisusu kati na biso te me kasi tozali komona yango tozala basource oyo epesaka biso matei oyo epesaka biso kondima makasi na mosala tozali kosala tozala Bible oyo moko papa Siboki moko tikelaki biso na 21 tozali na maloba bapapa batikelaki biso oyo batielaka biso mikolo nyonso awa tozali na banzembo ya molimo oyo banjelo bapesaka biso eza kokonfirme biso makambo oyo tozali koloba yango na nde koponama eye kokwea na papa Siboki bango ete akokobanda musala nkolo alobi ete ngai na poni ndenge toyokanaki ntango ekoki banda musala abila biso ki na ntango wana avant papa Siboki bango banda musala papa wanzunga se mokomoka beteli biso lisolo te mulili ezalaki makasi na bamboka na biso poko koki komona mutu azali na distance oyo mwana na biso azali te po bima na butu ozwi mwa mafuta otie na linzanza ozwi likala otie opelisi moto po epermettre yo otambula awa me tango papa Siboki manga yo kobotama
pole eye komona na kati na mokili ndenge bapesi biso na Esaïe chapitre 8 Esaïe chapitre 9 soki totangi okomona yango kuna pole eyaki na mokili mpo te bato bakokosepela me pole eyaki na mokili te eyaki mpe na bizaleli na biso oyo baboyaki pole balingaki kaka makambo molili kozanga botosa mibeko toyebi histoire oyo elekaki na kimiala mpo bato balingaki molili balingaki pole te mais likambo wana tozali komona ke lokola elingi korefaire face na kati na mokili na biso particulièrement epai na biso awa na kati na lingomba mokolo mwa yenga tolandi président na biso ndenge introduire papa alobelaki biso likambo oyo epesaki biso esengo te na kati na motema biso nyonso tozalaki na koyibayiba na motema moto azopose question te tolingi kozonga tolingi tozwa échec na ntina na bagene mpona kozanga mobeko surtout mobeko kobina yango tolingi tolobela likambo moko to mibale na ntina na likambo kobina tokointroduire likambo kobina na Exode chapitre 32 verset 6 topumwe toke na verset 19 ti na verset 25 Exode 32 6 toke na 19 25 batata ba mama kobina ezali losambo ya bikeko eseke tosala makasi tosala attention na ntina na likambo wana na ntango Moïse azali likolo na ngomba kuna sali 40 jours na tata Nzambe bazali kobongisela bana Israël makambo kitoko bauti na bawumbu bamoni mpasi mingi siko baza komema bango na mboka elaka mpote balia bamela bazala malamu kasi bango isika batikalaki Aaron asali ekeko ya wolo batelemi babandi kobina bale bameli babandi kobina ntango Moïse ayaki amoni likamwana na ngomba epesaki mawa abambi mabanga mibale ya mibeko epasuki tala ba conséquence oyo ezali koya pona ntina na kobina mibanga mibeko eyaki po batangela bango batangi yango nano te komite me pasukaki pona kobina e mokolo na 3000 personnes bakufaki pona kobina parce que Moïse azwaki mokano asengaki na balevi bazwa machete baboma bato nyonso oyo bakotisaki kobina na katikati na bato batata ba mama tozali kolimbola muke likambo oyo kobina parce que epesaki biso pasi mokolo ya yenga tango tata alobelaki biso 2 Timothée chapitre 2 verset 22 kuna bazali koyebisa biso ete tokimaka baposa nyonso ya bolenge tomilakisaka te tolata bolenge te pe biso nyonso tolekaki kuna biso nyonso tozalaki bolenge kilo soki eza na mutu avec kita na mabele elekaka na mapeka bongo ekiti na mabele c'est-à-dire besika oyo na biso tokomi lelo toyeba te biso mpe bilenge tokokoma yango yango na toma Paul ezali koyebisa Timothée ate deja bagene ke batiaki bolenge na bango liboso te posa nyonso eyaka na bolenge tokima yango mpo ete bolenge wana ezala nzela oyo ekokotisa lisumu kati na biso te ekokotisa lisumu kati na biso te mpo na ntina na bolenge oyo tozali kokumisa yango na batata ba mama soki toke kotanga na Matthieu chapitre 18 verset 16 ete biso na makambo tozali kosala tokotisa efongola nzela mpo na kokweyisa bato na masumu te esengeli na biso tomipekisa lolenge nyonso ya mabe soki eloko na mono balobi yango mabe zede ezali mabe soki ezalaki malamu bakopekisa yango te mais soki balobi ke eloko eza mabe zede eza mabe esengeli tokima mposa wana nyonso ya mabe 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 yango na eloko nyonso mabe emona lisusu katikati na biso te batata ba mama Nzambe aza na mposa na biso ete soki tokosala lokola azali kosenga biso yambo kutu tosenga ye akosalela biso mingi koleka mais mpo na nini tozali kobebisama mpo na ntina likamuke oyo ezangi ntina Jérémie chapitre 33 verset 3 yango na batata ba mama
Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 10, Matei oyo tozali to bwanya oyo to mayele oyo tata Molimo Santo azo kopesa biso lelo oyo bazali kote ya biso lelo ezali mayele ya mokili oyo te oyo eza mayele ya likolo ete batu na tango na bia kala bamonaki mpasi mpo na ntina na likambo oyo toza na yango yango nde baza kopesa biso mayele mpe ete tokokosalela yango lisusu te yango wana tosalaka oyo tozolinga te oyo eza lingomba Molimo Santo kosala oyo yo ozolinga kosala te me tosala oyo tata aza kolinga tosala. Jacques chapitre 4 verset 4. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 balobi tolinga mokili te na makambo nyonso eza ya mokili mabina ya mokili tolinga yango te biso tozali bakimangisi tozali bana na Nzambe ata tovandi na mokili mais distinction ekokomonana surtout bayebaka te biso toza bakimangisi mais soki toza na confusion alors espoir ya mokili ezali na passe. Mutu oyo nyonso akomipesaka na makambo mokili surtout na makambo kobina toyoki en introduction président pesi mazali mutu oyo akomipesaka bingi na ekobo ezali ekobo kaka kosala na nzoto te kasi ezali ekobo oyo kosala na makanisi. Nkolo alobi ngona Matthieu chapitre 5 verset 28 était soki otali mwasi bato na kolula osali ekobo epai na ye na nzoto teme na makanisi lokola mutu akangami na musala oyo akobina na musala kokina azali nano na mposa ya nzoto ekozala pasi mpo na ye po te akokozala na lobiko bilulela tozali kobosana ke esika nyonso tozalaka esika nyonso totambulaka esika nyonso tovandaka tozalaka biso moko te tozalaka nde na Nzambe Molimo Santo esika moko na biso kasi ntango tozosala ndenge wana toza kobengana ye toza kotanga tobengani totikali biso moko totikali pamba bokasi na biso kozala wapi. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Yango wana batata ba mama apôtre Paul aza kopekisa pe ba loma na chapitre 12 verset 2. Romains chapitre 12 verset 2 te tomekolaka makambo mokili te mutu azwi bazwi radio batie po bamonaki na télévision soki wapi bazali koyekola yango tozali kosala yango awa bo bazali kuna basalaka ngo kuna o bazaka koto basalaka ngo koto kuna na kati place bato bazalaka bamona na kate basalelaka ngo to monaka bino na nde bosalaka toyoki koto na ngombe ke bazali koyekola yango to bafandi bayekola makambo mabe batata bamama bilenge tokomi wapi awa na kati na mboka Yerusalemu nini wa tozali kocha kobosana teke Nzambe azali Nzambe azuwa Nzambe azali Nzambe azuwa akotika te. Deutéronome chapitre 4 verset 24. Nzambe akolinga kolokumu na ye mboka na ye mboka lokumu kiti ya bokonzi sike vandi ye akolinga satana ya kuvanda wate akondima te tokotisa satana na Yerusalemu na yebite biso tozala so tokokondima te likamone ko salama lokumu Nzambe akabulaka lokumu na yete yango to mata tozala honneur soko za ko honneur tata mwana mukia ko pekisa te yo osoka honneur te parce que ba yebite ça lokumu na Nzambe. Esaïe chapitre 42 verset 8. Yango na batata ba mama biso tozali na libala okoto koti na lingomba toza na libala mobala libala pesa mobala elamo nkolo biso lingomba toza mobala libala tokoki okabula na mutu mususu te. Ephésiens chapitre 1 verset 13. Nzambe azali Nzambe azwa okotanga ngo pe na Jacques chapitre 4 verset 5. Azala azwa monene akolingaka Nzambe mususu kati na yete. Yango na biso ba eto ndimeli papa Simon Kimang eseka na biso lakisa ete solo to ndimeli peto tiki oya mokili
toyambi oyo bolamu tokokosalela yango makambo mokili nyonso tobwaki yango bachapitre toza nango ebele papa président soki alingi akozwa mpona koteya biso batata bamama oyo baza koloba na biso tosalela soki tokosalela yango te ekopesa biso pasi na ntango ya kala babomaki Jean Baptiste bakataki ye mutu mpona kobina récompense mpona anniversaire ya Hérode mais lelo oyo tokoti mabina soki Satan sengi mutu okopesa nini parce que tout na papa Jangé alobaki que botambola na babolo soki bomoni mutu azobebisa abebisi ki mangisi bokatanga mutu bongo lelo awo kobebisa emoni na miso na bato siko topesa mutu ya nani biso baitobinaka mutu na mutu aluka e yano nini akopesa mutu ya nani ya kopesa mpo ete mosala oyo ekende liboso mais tobosana teke nzembo revele biso ete milongo ekosala mibale yo okokota na molongo nini tocha elika te lokola tolataka de forme lokola toza na bateme ke mangisi lokola tozaka na ndako ya nzambe ke likolo ekofungama mpo na biso te likolo ekofungama mpo na baponami toyebi biso moko nde balobaka ete babengami bazali ebele kasi baponami bazali moke tosenga na biso towela nzela ya baponami kasi tobenga towela nzela babengami te mpo soki kopesa biso litomba te nkolo mokonzi ya libule mokonzi ya lingomba atiki baloba epala baninga po te bakopa likambo ya monene oyo opesaki biso. Merci. Na komona nzambe tata mwana tata molio mon centre tata molio mon centre papa Simon Kimbango Tiangani topesi merci na ndengo pesi biso maloba tozongeli na texte oyo ya Matthieu chapitre 21 verset 42 à 44 libanga oyo batongi babwakaki yango nde ekomi libanga ya talo ya motuya yango nde esimi ndako yango esimi Yerusalem et chapitre wana tokoki kotia yango mpe na chapitre komama David ayemaki yango na psaume chant 118 verset 22 118 verset 22 et puis dans Actes des apôtres chapitre 4 verset 11 likambo ya libanga ya talo libanga ya talo opesi na introduction na boye basimbisi na boye bapesi libela nani azali na avantage biso nyonso tu tozongisi ebokili mobio mabayoki oyo azali na yango mpona libela ekolongwa lisusu te Yerusaleme oyo ezali Yerusaleme ya sika euti na likolo mpe ya libela likambo na nzambe eutaka mosika elukaka nzela ti po ete ekokisama. Jacob abotaki bana 12 soki tokamati mwasi na liboso Leya na Leya babotaki bana motoba ya mibali oyo ya mwasi Dina mpe azalaki me basi batangaka bango te et puis Rachel aboti mibale Zilpa na Bila bayokobota mpe 2 yango esalaki 12 mais Jacob aboti d'abord Ruben mwana ne ya liboso na Leya aboti pe Simeon ya mibale aboti Levi oyo ya misato ya mine Juda nde mwana mine toza kokamata na mokuse ndenge likambo esika ngo eutaki ti ekomeli biso mpe evanda na kati na biso libela tokamati nano shema wana ndenge tokokamata na Bible et Juda abalaki mwasi ya moto mwindu la fille de Shua azalaki moto mwindu cananéenne Juda abalaki babotaki donc koko wana azalaki moto mwindu baboti ne bana misatu ya mibali Ona et Shela bana misatu ya mibali oyo ya liboso abali Tamar cananéenne moto mwindu abali ye me babotaki te mwasi wana Tamar bapesi ye na mwana ya mibale Ona baboti ye pete baboti pete
Donc bango mibale wana bakufaki etikalaka na Shela. Shela et Jacob amoni pardon Juda amoni ke banane bakosila ati zonga nano na ndako na bino. Mais fin de fin temps ya zako ke na kosala ba mpate na ye aleki na nzela wana Tamar koko wana a se déguisé lokola mwasi ya ndumba et toujours kodjanga mibeko Juda a sangani na belle-fille na ye, c'était sa propre belle-fille, a sangani na Tamar et Tamar a kozwa zemi. Mais Juda a kamataki lokola zalaki na eloko kopesa te, a simbisaki akamati nzete na ye, akamati kashe na ye, akamati singa na ye, apesi yango na Tamar. Et tango ye komona na ke Tamar akomi na zemi balinga ko boma ye alobite botu na nkolo nzete oyo na biloko oyo tango batuni mayela Juda ici la lobi botika ye parce qu'ayebi ke zali ya ye. Et c'est comme cela que zemi wana baye ko bota Peret na Zera baye ko bota. Donc, à commis le son bana misat, il y a moins de bakenaki. Peret, dans l'histoire, il y a ban en Israël, yende, azali, moko na kati na Bangkok, oyo, il y a roi David. Y compris aussi Ruth, azaki Moabite. Wanaka likamo ya batomu likamo ezalaki kuna ndenge nzela ezali kofongwa matie koya kokoma wana Yerusalem ya sika. Alors, Ruth ya azalaki Moabite. Ruth ba Moabite wana Moab azali mwana ya liboso oyo Lot abotaki na mwana na ye mwana parce que tango mwasi ya Lot akufi Lot atikalaki ye moko mwana na ye ya liboso abelisi tatane masanga nde basangani nde babotaki Moab mwana ya liboso et likabo wana kaka ti Ruth aye kobotama Ruth nde Ruth tango Noemi bakimaki nzala bazalaki kuna na Moab Ruth abalaki Malion mwana ya mobali ya Noemi. Alors tango ya abali ye mais eloko ya malamu ya mwana mpe ezali mpe leçon en passant na biso tata il faut oyebisaka mwasi na yo oyebisaka bana na yo bon koko surtout na biso bakimbangisi natiango lokola entre parenthèses masolo ya Malion azalaki koyebisa na Ruth histoire na bango ya bon koko na bango mibeko na bango nyonso to azalaki koyebisa et tango Malion akufi Noemi azongi na Bethlehem kuna tango azoko na Bethlehem de histoire yango eza okela moke ti na kata yango poto koma na suka na likambo eutaki kuna ekomi awa ndenge nini tango Ruth alobi bazalaki bango mibale ndenge pasteur alobi mosusu Orfa yende azalaki na posa ya bonzoto asukaki moto oyo azalaka na kili na posa ya bonzoto na likambo Nzambe akelaka musika te asukaka. Mais Ruth azalaki na molimo pona nini azalaki na mibeko akamataki likambo oyo ya banda ya Nzambe très au sérieux yango na lanaki Noemi alobi esika yo kokende nga na kokenda na yo libota no kokoma libota nanga Nzambe na yo akokoma Nzambe nanga esika yo kokufa esika pe nga pe na kokufa yango na lanaki ti na Bethlehem kuna na Bethlehem abali Boz baboti Obed aboti Jesse te ayeko bota roi David. Donc na kati yango na mingi batu balobaka oui nkolo Yesu azali moto mwino parce que bankoko na ye baaki bato mwino bakananene ezala Tamar ezala Ruth tout ça bazali bandeko na biso. Donc mingi baokamata lokola David lokola pe nkolo Yesu okamata lokola africain lokola moto mwino l'histoire yango ezalaki kuma mais likambo et yaki kokatana Jacob avant kufa apambolaki bana na ye na testament na ye na lipamboli na ye
alobi na Juda. Genèse chapitre 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Alobi na Juda. Yo zali nkosi. Yo ozali mobali na etumba. Lingenda oyo ya kibokonzi. Ekozala kaka na yo. Okobana kosima ngo ekolongwa na makolo na yo te. Okobana kosima toloba mvoila. Okosimba ya bolingena ya kibokonzi te kinonkolo na yango akoya silo. Silo tango ye akoya nde yende mutakozwa lingena oyo ya kibokonzi nde ekozala na ye ya libela. Ya libela. Nde yangwana mingi bakolobaka Jésus nkosi na Yuda, fils de David, à partir ya makamouana. Et yakamati likamouana, bénédiction wana ngora e continue te koya kobotama ya nkolo na biso Yesu Kristo. Tokozongela lisusu te sika collègue alobi yende libanga ya bomo aye. Mais kuna bakamataki yete na bonzambe na ye yangwana lobi ndako na bino kotikala mpamba po boyebi te tango nini nzambe ayaki ko visiter bino temple makambo nyonso parce que bazako lakisa ye babi nkolo tala bandako kitoko ba olakisa bi libanga moko ekotikala likolo na libanga mosusu te nyonso kolongola. Le 29 août l'an 70, tant le temple de Zalaï Kozika, n'engin kolo salobaki, et koza la passe. Basi bazalaki ko passo la bangoma, li bumuna bana baza, donc balabala, nyo surtout à illustrer, mais makila na makila, ba romain baza impitoyable, c'était le général Titus, le commandant ya ba romain, mboka wane komaki makila na pas c'était temple pesa Kozika. Bango bazako it capote nkemo na nzambe sali susunu isiko te ndenge ni ba pakani bakoko sima nesiko. Donc c'était la fin. Mais kolo salobaki boko ke na ba homo tekino tango na ba payampe ekosuka. Ndeli kambo wana na bilaka na kolo bazala ko tuna ye. Mais tango nini parce que tango azako kota na Yesu babi ozana na mwana na Davidi. Nde elobaba kete bakopesa ye trône, il y a tata naye, Luc chapitre 1 verset 35. Bakope sa ye mwana wana kobota ma akozala na trône ya nkoko na ye to tata naye David. Ngona bazala ko kangama ne tango nino ko jongisa bo abipo na ntango pe na ngonga pe na bisike tali binote. Wana de tata ye moko moto azali na pouvoir wana. Ti amoni mpo aloba na bango ekozala na Afrique biso nyonso nazali na makambo minga koyebisa na bino me bokoko yango na tango yote. Mais tango molimo mo centre akoya yenda ko memba bino na kati na solo nyonso tu akokamata maye bazali na ngai pe akopesa na bino po ya tata ezali ya ngai ezali ya kokamata yango. Donc la kaya tata molio mon centre yangwana ete ezala bana na Israël ezala pe biso batomwid tozu bon somi na tango tata molio mon centre papa kimbango aye engebene lilobane e basakoli ezala Esaïe na chapitre 19 verset 18 jusqu'à 25 basakola kiyango ezala pe Sophonie 3 verset 10 basakola kiyango mokili yango oyo ya biso Debiso toyo kozwa bonsomi bango pe bazui bonsomi na 1947 tango papa diangenda akomi na Kinshasa alobi tokokota mabondeli na lutendeli tozwa to bondela makasi po Israël azwa nanu indépendance soko bango bazui indépendance d'abord bango biso tokoya kozwa 12 ans après et c'est exactement na 1960 12 ans après biso toya kozwa po bango bazwa ki na 48 biso na 1960 12 ans ndenge pe ya pesa ki programme. Donc tata molio mon centre aye mpo na lisikoli ya bokile bobim silo o Jacob alobaki silo elingi koloba pacifique moto na kimia
moponami messi moponami moto na kimia oyo apesaka kimia babengi yango na hébreu comme ça shilo et puis oyo mpe ezali lokola esika evandelo ya kimia, le lieu de repos, le pacificateur nde bapesi yango. Alors likamwana tango yango elongwe kuna eye biso awa na Congo ezali pays to royaume to pays ya Shilo pona nini parce que royaume au Congo vient du verbe konga. Konga signifie pacifier, dorloter et tranquilliser. Ezali pe elingi ko lakisa pe ko sangisa ndenge kamba mwamboka oyo ko sangisa kama bota nyonso ndenge pe papa Kimbanga lobaki vous accueillerez toutes les nations de la terre. Nyonso wana ezali kaka konga nde esika oyo mabele oyo. Donc soki balobi na moto Mukongo ezali lokola Mokristo. Mukongo c'est-à-dire moto na kati na kimia mboka na biso tokozala bata ko kabwana te mboka na bitumba te tokozala kaka batu ya kimia batu ya kosala misala na mabele pour hospitalité tokobana ko yambaka batu wana nde ezalaki ndenge babongisaki yango na Congo et église catholique tango bango bayaki ba baptisé nzenga nkubu yango na royaume ekomaki royaume chrétien. Encore royaume chrétien, le plus important royaume chrétien du monde noir. Et Salinde Congo. Donc, bilakawana nyo surtout et yaki pa na biso ndenge tata mokonzabulo lobaki bango de bayaki côté ya sangomalam. Mais côté ya yango esclavage ekoti, colonisation pe ekoti, bato kondi mezalaki le susu te passe ezalaka na biso ya kosakana te. Yango wana makambo yaki komona na kezali lisusu bongo te elokola eloba makete molimo mosantu tango akoya akomema bino na solo nyonso tu yangwana na kati na mokili na biso ndenge yo lobaki papa bazalaki kobenga Kimbangu fula mwana po tango wana ezalaka na Congo bato bazalaki kokufa te moto azalaki koumela mboka tozalaki na kimia tozalaki malamu tango moto akoumela tango ba moni ke mwana moke akufa ezalaki sujet ya préoccupation ndenge nini mwana batu ba akufa be à l'époque ndenge totanga na ba livre mama bafuta yende azwaki lokola mpeve abi Kimbangu zafula mwana moke mwana wana asekwi but komo nini o Kimbangu po bazala ko yeba te Kimbangu soko mwana kufi bango nyonso Kimbangu zafula mwana mwana sekwi bibembe zala ko sekwi et papa diange na yebisaki ngai kuna mpe na Amérique du Nord na banani ba Congo oyo ba kena kuna ba mema kombo ya Kimbangu e bazala ko mema yango ezalaki kombo oyo moto azali ko bato nyonso baza kotia kimia bazali kotia elikia bazali ko kene pai na ye libanga ya lisiko na biso de Kimbangu wana nano ya latinzo tute nde bazali ko yebela ye bongo Kimbangu nzambe na biso te tango royaume panzane komi na mpasi nde mama Kimpa Vita na 1706 nde aye koloba nzambe na biso Kimbangu akoya akolata nzoto ye muto akozongisa eloko na biso na esika na yango yende muto akosikola biso e tango ya bani koloba ndenge wana bi d'ailleurs yesu bazali kote ya biso azali ndeko na biso ezala Samaria ezala bamboka wana nyonso to ezali yango wana bakondana qui est comme hérétique, c'est-à-dire lokola muto azali kopengwisa hérétique, sorcière, relapse na 3 motifs wana selon le droit canon yango wana batoba qui ba brûla qui est vive tango ba brûler maman Kimpa Vita et sika wana pendant 3 mois et ça ki kaka kopema ba salaka ba cérémonie ya makasi pour être esika wana et comme tranquilliser mpe ejipamaka kaka na tango na bino boye nde tombo wana esika wana eye komona na lisusu ya mama Kimpa Vita ndeli kamo yango nde ejunjela eye premier ambassadeur o ya africain na Vatican azalaki moto mwendo kombo na ye
Antonio Emmanuel Vunda, comme on est né Vunda. Alors, Yendewana akufaki na âge à 33 ans. Tatawana akendaki te amonaki pasi pour na traverser ba mer ba nani et fin de fin akomaki na Vatican mais aoumelaki te akufaki le 6 janvier 1608 bakundaka ye na basilique Sainte Marie la Majeure bakunda ye wana mais tala papa te toye kokoma na mbubu na nani awa mbula kako eleki na ebandeli nango kuna baye kokuna le dernier pape François na selon testament na ye asengaki bakunda ye esika moko tout près ya Nevunda donc koko na biso bakunda ye bisika moko mais kuna na Argentine pour azalaki pour Argentine kuna pe bato mwino mingi bakelaki comme esclave là-bas mais likanisi dine ezalaki nepo bakunda ye kaka na esika wana bakunda ki l'ambassadeur le premier ambassadeur du Congo et puis de l'Afrique bakunda ye kaka wana ntina pe ezali tozali kuna te mais te likamo yango effectivement et kokoma esika na biso nkolo Yesu ye moko silo le Messie aye kokamata mvoala alobi o yezali Yerusalem na sika ezali kotonga mais wuti na likolo ye na se akamati mvoala apesi yango mvoala le bâton sacré balobi kino silo akoya mpe ekozala na ye libela ekozala na ye libela et silo elingi koloba pe moto yazali na makambo nyonso epesameli ye tout lui appartient silo alors kolo Yesu akamati mvoala apesi yango na papa kimbangu symbole ya pouvoir ya autorité ya commandement apesi yango epai na ye bamissionnaire bazalaki bazwa yango bakenda na yango soki balingi bakende ebungi ezongi kuna na ndenge papa Mfumambanza papa Zonganzila yebisaki biso histoire yango correctement bakei nango kuna ezongi bakei nango bazongi abi ezali ya biso te batika yango nkolo na yango wana papa Mfumambanza kolo na kobo na mibale akamati yango aye na yango epai na mama moyo akamati yango apesi yango na papa Diangeda akamati azali kokena bi apesi yango na papa Mfumambanza avande na yango kino yo moko bazali ko benga yo tango yo zali kokola papa lemisanga bazali bengo siros bato mingi bazali comprendre te po ni ba benga siros silo c'est-à-dire nkolo mvoala nkolo bokonzi nkolo na kimia na yo makambo manso mapesa meli papa akabati mvoala nzete apesi ezalaka kaka na moto moko parce que Jacob dit ekozala kaka na Juda te kino kolo na yango akoya kozwa ba nkolo na yango kino nkolo na yango akoya kozwa epesa meli ezali na yo ezali awa na nkama esika tadi d'angolo ezali au monde donc likamoyo ezali ya biso ezali pe ya biso libela confirmation papa Kimbangu yemoko alobi vous accueillerez toutes les nations de la terre mabota manso ya mokili mobima bilonde boko yamba bango awa na nkamba temple ekotongama awa na nkamba maloba ya yemoko tata Kimbangu papa Kisolokele ayeko bakisa alobi tango nga na kokena kovanda na kiti na nga ya molai na nkamba le 17 mars 1958 tango nga na koya kovanda na kiti na nga ya molai na nkamba mabota manso ya mokili mobima bakoya kozwa mibeko na nkamba epai na nga wana confirmation ya papa Kisolokele azali bango nyonso baza koyokanga et puis papa Dialongala ye moko mpe a confirmé le 11 septembre 1991 napesaka ba date parce que ba oyo basalaka ba recherche bazala na ba référence sûre
Papa Dialongana na tuni le 11 septembre 1991 à Kinshasa na ndako papa Kisoloke. Na lobi ne papa yo zali na mayele atali ngalobi. Atali ngati ngabi. Yelu seleme ya sika. E uta na likolo. E kita na se. E vandi e sika yo vandi na yango. Mokili bazali koluka bazali komona yango te yo vandi nango. Aseki. Alobi ezali bongo lobi asolo. Mais mayele wana. Tosimi yelu seleme na sika. Eza kotonga manani. Ngoma oyo. Mayele wana ezali ya mokili te. Mais ezali yanza. Yanza. Ngana tu confirmation na abi asolo. Nkamba oyo ezali yelu seleme na sika. Nkolo ye moko mutu apesi nga yango confirmation. Papa Diange na pe apesi confirmation. Atangeli biso Zacharie chapitre 8 verset 20 à 23 atangi yango. Alobi bino boko bato bako banako simba kimbangiste na elamba isika na balobi juif no bare. Atangi yango atanga yango mbalami bale. Attendant le 2 avril 1990 na Matadi Mayo, attendant le 23 juin 1990 na bana chorale ya Saint-Denis kuna na France. Bo bare sikana balobi ya juif bako simba bino bakimbagis bakoloba mema biso epai na bino na Yerusalem poto yokete nzambe azali na bino elongo Yerusalem ya sika e fandelo na nzambe tata nkolo yeso pe tata molimo mon centre yango ne bengami Yerusalem na sika nguya pe makoki mansu ya Yerusalem e kokena lisusu epai mosusu te confirmation ya bango nyonso tu yango na détaillé yango papa. Donc yango awa tozali kotonga yango po ete comme bato bakomi tuna ndenge pe papa asali développement na kozonga lisusu te na kamadance parce qu'il a si bien développé ça. Bato bazali ko bongo mabe ezalaka kuna epai na po na ndito yokaka bakimangiste mokolo mosusu totuni papa po na nini bandoki amelaka ma ya nkamba mais amona rien ameli ma ya nkamba papa asekabe oyebi est-ce que yo so mona omoni essence oui papa soko mutu akamati jerikani ya essence ati yango na kati ya ndako na ye oui papa. Et ce qu'il y a côté na kati ndako wana apelisi allumette. Eloko nini koyela ye. Essence wana eko sala explosion na ye na essence na nkolo na ndako bango nyonso bosani bakozika. Donc ndoki soki azako mela maya nkamba azali kotia essence na kati na yo azo sala réserve ya ba bidon ya essence na kati na ye. Mokolo ezali oyo tokopelisa allumette ndenge ezalaka na Sodome et Gomorrhe tango tokopelisa allumette ako explose ye moko bakozika aza kozika kaka ndenge wana pona nini abombaki ba jerikani ya essence na kati ya nzoto na ye. Donc soki ozali ndoki komela ma ya nkamba te po ozali komi bongisa yo moko mpasi. Papa, hein? Pour terminer, bien sûr, papa, il kamango kozala nini. Batata ba mama, passe zali koya, et bisengo pe zali koya. Yango no moni moto nyonso zali ko sala mabe, azali ye moko komi bongisa pa, passe. Yerusalem ezali kaka na bokonzi na nguya nango ekosila te. Mokolo moko papa mfoma mbanza. Alobi mwana mwasi wana azali koleka azali kobina kaka bongo papa mfoma mbanza atini papa surveiller kino benga mwana mwasi wana atika kobina aza kobina mabe bake batuni mwana mwasi papa alobi kobina te ezali mabe mwana mwasi wana pesi réponse kena koloba na oyo atindi yo na sani na nga soko na sani na isoko na zane eloko soko na sani ne ayebi ke na sani ne na zane eloko te atika nga na misepela na misepelisa kaka na ngai. Donc bato yo babina kana défilé hein papa mokonja banane c'est-à-dire ami yebi ye moko que na sani ya papa azali na eloko te
azalaka na misala ya molili yango wana ayebi ke kuna na sani neza ntango bapesi réponse na papa mfuma mbanza abie ngwidi aza na eloko te omoni suka na moto donc soko ozali kobina danse na kati ya nani c'est que na sani na bilaka oyo ozali na eloko moko te yango wana kolanda moto azali kobina te na bilaka ya tata Kimbangu azali na eloko moko te yango wana tosala attention bilanda landa azali na eloko te ye moko abiyebi po moto ayebi ka azali na ekati na elaka akoki kosala makambo wana te mbeba wana ekoki kozala te bajeune batata bamama balobaka oyo ozali koyoka kuna na kobo mama yebisango bato bazwa mayele tozali kokenda tata mokonzi abola avec tout le respect que je vous dois papa olimbisa ngai avandi ayebisi tozalaki kaka na molongani na ngabi likambo ngo ezali koyanga nazali kobanga toni papa mais yo nde nzambe moto akosala likambo te na molimo eza nango problème te na molimo eza nango problème mais na nzoto choc yango ekozala makasi batata bamama kimbangiste na boye bazali bakimbangiste te kota okoti na kati ya lingomba te nazali koloba yango na mikolo oyo tozali na suka mbula toza kokenda mokolo na sanza eyebani te est-ce que yo ozali na carte na yo oyo ya kimondimi bato mingi baza konéglige carte ya kimondimi somba carte na yo ya kimondimi zala na carte na yo ozali mpe nganga nzambe zala na carte na yo mpo na carte na yo ya kimondimi ezali na elongi ya Shilo ya papa Simon Kimbangu kianga azalaka mpe azali ya bomo elongi na ye ezala po toyokaka ngo mpe na nzembo mokolo moko ekotunamela yo somba carte zala na carte mpe futa carte mpe simba mibeko parce que esika biso tozali kokende likambo yango ekozala choc ya makasi kasi 5e génération mpe ezali te yango na papa aza ko rapidité misala ya longa tosala yango noki baoyo bayebi soki omoni ligororo azali kokima mbangu seke bazali kolanda ye na nyoka soki omoni tata mokonzi abula azali ko redoubler misala kolona kobokola longa bosala bandako noki c'est que yende il est le maître de temps et de circonstances azali kotala montre na ya molimo amoni bisika toza kokenda ezali kosala ye passe mpo na nini 5e génération ezate soki ozwi soki ozwi te 1000 ans na prison ya passe yango wana esalaka ye passe yango wana mardi nyonso tu bazali kozwa biso mpo bateya biso totika mabe totonga nkamba Yerusaleme tozwa kobikisama na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa mokonzi. Merci papa. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo mosantu. Nzambe na biso ba passage biblique bobele yango toza ko méditer. Na bayibayi na retard bayeba ke totanga kina Matayi chapitre ya ntukumi bale na moko kotanga ebandi bongo na nzela ya ntukumine na mibaleti na ntukumine na mineyi to meritaki lisusu na nzembo ya bayuda ya kama moko na zomi na mwambi kuna nde tozwaki bobele verse moko ya ntukumi bale na mibale na kombo na tata na mwana pe tata molimo mosantu biso tozwi chance ete toya liboso na tata molimo mosantu bien que mokolo malelo biso bambuta ya lingomba tuti kosala réunion monene biso ba mikolo toza komituna nini ezali kwa mvute bana na biso ke babanga nzambe te ba mususu tango mususu évangélisation ezamuke vraiment biso mbele tukoki kosaka na tata molimo mosantu te
ndenga vandi boye apesi musala na professeur moko ya munene na tango oyo kumbu ya professeur oyo azosala musala na tango oyo tozozwila bakuru la mort tala liwa ataku tuzalaki kokufa mbala oyo tala mulongo ndenge zokende na cimetière ya solo mbele biso tuzo continue kosakanela nzambe na biso tala ba mama tala ba tata ngai nakosenga nanu mwa eteni ya nzembo na mama Cle buya vanga nza nkanda ndombe pe yavanga wo tangu nzamba keli mokili oyo tovandi mokili na ye oyo yango occasion asala tina biso bato mwindu mama nzembo ezana ba mwa ba verset limbula yango toyoka yango buya vanga nza yango tangu asala kibiso nzembo ezali kula imene ezali imene penza ya biso bato mwindu mbele tozali na biso na considération te tilelo loba mama nangai yemba na mke buya vangenza kanda ndombe mpe ya vanga o idina melu kanda diame diantilulu buya vangenza kanda ndombe mpe ya vanga o yatula o muntiame Afrika mono ya zola vo bakaka bateka kembela pasi kangulu dia futuka kwena ntilulu ya bavana ndambu mosibube na ntiakulu mbanza meya longo yenitu ya bayimina Yerusalemi kilongo twave wako ntilulu zamese ilungisa kanda ndombe kuba mawakembela mono inzambe no nateye mbani no mvoto dinkembwe no yasweka sentangwanda. Deuxième couplet. Voilà. Tukase morianza munge yendombe yikiswe kama Afrika tini nudianza ya onsono. Wende walonguka wao. Lovu tula wao en circulation. Po makambo na bisu ya malamu. Tukase morianza. Tiango kaka nzambe azako kela mokili directement sali biso mondele azali mwana biso toboti koku nkutu merci yaya munge yendombe kisweka Afrika tini nundianza ya onsono buya vilulando se ya lufidisa mwanda velela masemeno mavondo adiambo diansilulu tukase modianza munge yendombe yikiswe kama Afrika tini nudianza ya onsono buya vilulando se ya lufidila mwanda velela masemeno mavondo adiambo diansilulu mono ya zola vo bakaka bateka kembela pasi kangulu dia futuka kwena ntilulu ya bavana ndambu mosibube na ntiakulu mbanza meya longo yenitu ya bayimina Yerusalemi kilongo twave wakyo ntilulu zamese ilungisa kanda ndombe kuba mawakembela mono inzambe no nateye mbani no
mvutu dinke mbwenu yasweka seta ya solo batata na ngai na bamama biso na escalier kuna tomonaki papa ya ngenda azali kotala match ezalaki ya makasi bitumba ba fourmi rouge contre ba fourmi noir papa azalaki kotala banani bakolonga etumba wana ba fourmi noir bato balongaki papa sepelaki toyeba ete tito vandi boy Afrique mobimba soki ba papa bamibombelaka yango na ndaku te mbele maitoza komona ya biso moko donc ba mama na batata awa na kati na mboka oyo yenkolo Yesu ya uteki na Israel ma yasalaki awa na ndaku na yewana boyebi yango na 1981 papa ya lunga na zalaki awa wana papa ba utiko kabila ye ngonga ya munene oyo zana na ele wana ya temple alors na date na ye ya Noel wana ya kala papa tindaki mobeti ngonga mutu apesaki ngonga kombo na ye mbala oyo pe azalaki mutambulisawo balobi ya mbala oyo ngonga okobeta ya ele wana yango ndio kobeta tangu abimia wa bayebisi na mobeti ngonga ke papa za kuyebisi makambo nini tino papa lobi lelo ngongo to kobeta oye yasika bakabili yena bandeko na bisu ya bandundu oya telemaki wana zo solola na ya lobi na ye bongo makambo nyonso ya papa ya kulanda tangu akei kosoni kaka ngonga oya koto oyo ndenge bamesena kosoni yango mokolo wana nkambe mona kike papa ya lunga na ayebaka kosilika tangu akoti na chambre na ye azobima papa ya lunga na ampo jaune s'il vous plaît nzoto nyonso makila tangu atelemia wazakoloba loposo mwindo kasi manso ingai na mona wakuna na Israel kasi ponda bino atana kuyebisa yodi kambo yoko tosa te ba mama na ngana batata biso bato mwindo négligence on dirait baloka biso ngai na zalaki na njiri batemwe bazalaki awa bayiko vandisa ngai ambuta ndonki maitomoni na papa fuma banza talama yasali ba mama wana mama Maria mama mafuta na mama mwana nkongo biso tokoma kite poto sambelela kikuna metolenga kitomona kipasi papa ndenga vandi boy toleki na makasi te toleki na mayele te bana na biso moko na ndako kende koteya bana na yo parce que maintenant banda kaka to sirisa boy mwana oyo akomekati azobina wana nkamba tona ba paroisse na biso etumbo kozwa okoregrete sinon nzambe na biso yo kaka wana na bikeke bato masu oyo lungwa kiawa yangonde ekende kitikuna na banana totosa nzambe na biso kotosa ezali bowumbu te basoda balobaka soda yebike devant mokonzi bobele kotosa kasi mayele mosusu te pape apeseke biso lesu ya monene que Dieu est noir même Jésus-Christ est africain cherchez-le au nord de l'Angola merci yo sali ba recherche oza convaincu te nzambe asalisa biso lokula bongisi programme oye kobongisa biso banso tosala misala tozala na confiance na nzambe na biso tokozwa bolamu na biso na kombo na tata na mwana pe molimo santo. Merci Bambuta, Tolanenio Sobolobi.
Et lorsque Bobangi atata nzambe ezali nini? Tulukana liboso nini? Yango wana toyoki oyo eza na Bible. Biso mpe tolobi kaka boye. Ntango tozalaki bana moke tosalaki ya bomwana. Soki okoli okosala nini? Ya kimokolo. Merci na nyonso bolobi na biso moke na kovanda. Sino te likambo ya tata nzambe oyo bakomipesa tokobika. Biso balobi totonga kaka Yelusalemi. Pasi na biso ekosila. Mbongo mpe ekomi pasi, makambo nyonso ya pasi. Tosiporte kaka. Babomi nkolo Yesu. Babomi Simon Pierre. Babomaki bayekoli nyonso. Kasi Jean azalaki na prison na île. Kolo yake koloba na ye mokili ya sika, mboka ya sika. Yango nasengaki bafaki bayemba nzembo wana mokolo yenga. Nayebi te korali nini utayebi yango. Jeteki bakota na toyoka. Jeteki azali bi azali te. Suki Yerusalemi, suki jeteki, suki nani. Eza na Gikongo. Eloko ya boye. Ekene nango? Ekene te, Iyo kina bapaya te? Babotola na bango? Na bomwana nasalaki ya bomwana. Okoli sala ya kimokolo. Eza na Bible. Kembo wingi wenako tusoma kama sana fumu Yesu sikakwiza fumu mbiu jatilanga kwange mukatuma fumu mbiu jatilanga kwange mukatuma kuzulu japa kembo wingi wenako kuzulu kama sana fumu Yesu sikakwiza vumbi ujatilanga kwange mukatuma vumbi ujatilanga kwange mukatuma sikila nkundi fumu fina mende sikakwiza sikila nkundi fumu fina mende sikakwiza sikila nkundi fumu fina mende sikakwiza Muna kuna zulu ya kala ya firwa fafanza pasivo ya kululwa kisa kuzulu engwe sikira kwa kwe kundi 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 ya kwele mfumu
yakwele mfumu mana yekulolanga kadimu mauka kaseme lungala kundilanda yakwele mfumu yakwele mfumu yakwele mfumu mana yekulolanga kadimu mauka kaseme lungala kundilanda yakwele mfumu sikila kwakwe kundi sikila kwakwe kundi sikila kwakwe kundi mono kuna zulu ya kala yafilwa vavanza pasivo ya kululwa kisa kuzulu engwe boyebi yango na lingala Maklema. Merci nkolo pona maloba. Ndimbola tokomeka mwa muke na likolo ya sika nkembo to esengo mingi ezali na yango ezali kuna to yebisaka no to makamba sana to mi yebisa donc to pesa na sango nkolo Yesu aliki koya soki to tambola kana ndenge mabe na biso lifuti kozala te to libulungu tu tokozwa eloko te kune zulu ya kala nazalaki na likolo na batindaki nga na mokili awa pote na komisa bino na likolo nalakisa bino nzela ya likolo sikila kwa kwenkunde zaka ndenge moko sikila kwa kwenkunde yikampiko ndeko Alleluia ekombonana na mvoala ya Yesu sima moneke na kwa mine ya mokili akoningisa yango pe lola pe akoningisa yango yango wana nde na mokuse yango wana Alleluia kwa voila Yesu sima moneke na ekomona na ye bitere mine ya mokili akoningisa yango pe na likolo akoningisa yango ya kwele la libela ya mibu donc na mibu ona lakisa kabino ona te ya kabino ekomona na mibu ndeko landaka donc landaka matei poete ozo esengo ya mibu merci. Merci Maman Clément. Je te qui Okoi Kozonga Faki Sikila donc Zala posé Ozala posé ndenge papa lobela kango Zala posé Sikila faut Zala posé Faki.
Merci Faki na jeteki nzembo yango oyo oyo ezali ke babomi Simon Pierre babomaki bayekoli nyonso oyo atikala kaka Jean ye moto awumelaka asalaka 100 ans kolo Yesu ayeke komonana na ye alobi na ye ke mokili ya sika mboka ya sika nde alakisaki ye nde oyo tozali sikoyo na ntango oyo tozali na 5 mois makambo tomonaki awa carte d'Afrique ezali awa Simon Pierre mpe na ndako na ye ya ndako ya Nzambe atongaki kuna carte ebima kuna nayebi te soki carte yaka nano papa elebe Merci papa. Na komo na tata mwana tata molio mosantu na Capernaum ezali sika oyo nkolo Yesu alobaki Pierre a révélaki alobi po nkolo Yesu atuni bato baza kolobaki nga nazali nani alobi bamosusu balobi oza Jean Baptiste bamosusu baloba Jérémie o prophète ya kala bongo atuni alobi po na bino bo nga nazali nani Yangwana Pierre alobi yo ozali Messia mwana na Nzambe na bomo kolo Yesu amonika asali perte te azwi examen Yangwana alobi Pierre ozali moto na esengo mai na makila eyebisi yo te kasi tata na ngai moto ayebisi yo likambo wana na kopesa yo bafongola ya likolo oyo kokangawa na se ekangami mpe na likolo oyo kofungwama na se ofungwame na likolo likolo na Pierre nde nga na kotonga pe lingomba na ngai nde apesaki ba promesse wana nyonso to ezalaki na Capernaum e na Capernaum mpe kuna na synagogue na yango bato bakota kaka ndako ya Nzambe baya komona carte ya RDC carte ya RDC dessine moto a dessine kaka ndenge carte Afrique ebimaki awo batali yango batali ti ba même des scientifiques ba vérifier ba mais esalami ndenge ni ti carte d'Afrique wana e carte ya RDC e monani elingi kolobaki fongola makambo nyonso tu ezali awa en Afrique en RDC nanka na komba tata mwana tata molio mosantu ezali boye papa nayoki maboko te Puis balobi yango na Simon Pierre tokoboma yo tokotia na ekulusu ye alobi likambo te kasi motu na nga na se makolo wapi tokokana na lokola mokonzi na ngai te ezalaki bongo ezalaki bongo papa nyonso wana kolakisaki likambo eza na yo loposo mwindo likambo bapesa biso to simba yango makasi tolonga nango ndenge tolobaka RDC ndako ya tata Kimbangu Afrique eza nini lopango ya tata Kimbangu babe ekota te kimia ekota tobatela mboka na pesi na papa Benza kendo vanda na yo papa Merci papa kopesa biso nzela